Mais à la radio, mais B52 à la radio. Hein? B52 à la radio. T'as filmé à la radio. T'as filmé à la radio. Tant ma finga B52 amta médiaté. Tant ya senga ke bitumba B52 azamta médiaté. B52 mission ta danseur ta ngeloté. Un maître. Tant yo senga olobine bongo alinga la ki maître na epo. Alinga ke ba éliminer. C'est ça. Il est en finga qui B52 le kaka na YouTube. Ta finga c'est comment est-ce qu'on a mis tout na nyama ko finga B52 pourquoi? Asengi bitumba na terrain GB. Loko ba kuta na terrain GB tu ba kuta na aéroport ai. Ba bolié. Et bon ko ba kuta na terrain GBC ke ba ko boma yo. Oh siko ya sali vidéo azo finga fali to sali promotion ya Marti awa azo kota na promotion azo ba bimate azo finga fali to beta musique ya mabe ndenge blanc azo finga fali asala ba vocal mabe ya nyoso amina oza ko encourager on tamba osala bango likamba te bongo te ya ba finga bis donc o fingi ngata na kuta na ba beti yo e comme yo mani ka beta ka batu boy mani ka beta wat na bana na makama ngo yango arrête de pia yo kelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé monana ye abombela ka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan. La PCS suppositoire à la patronne Nicole Awatosa. Les sippos c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Moyen des solutions. Les sippos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La PCS à Coca-Cola, la PCS à Cofina, la PCS. Awatoza yangoyo Maman Nicole Malonga la patrona nzambaba mama ye solution na solution. Maman Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te ko swana na ko swana mais Mister Nozo beta c'était beau c'est pas bien na benga bon internet pesa ka site na bango non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awa toza e komi ebele kokota na site te foko benga ya ko benga awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli
awa toza chez la patronne Nicole Malonga. Bassin na yo ekokoma piscine. Et puis papa, bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans. Benga oza solution. Gou! Manicole Ndekolo Masolo. Nganga ta formé mon anaye. Kasi mama Nicole yaga. Yaga yaga. Yaga yaga. Manicole yaga. Yago sekure yaga. Yaga yaga. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Chers amis internautes, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir. Tout dépendra, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Comme vous le savez, cela reste un grand plaisir pour moi de vous servir, de vous apporter l'actualité, de vous apporter la gaieté, les informations, de vous faire rire également. Et aujourd'hui, dans ce cadre de l'information, dans ce cadre de vous apporter ce qu'on appelle la gaieté, l'actualité, l'information dans ce beau plateau, on va encore une fois de plus recevoir Manik de John Maniké. Je crois avec elle on va parler de l'actualité, bien sûr, comme vous le savez. Lelo, le 2 décembre, Fali Poupa, Asilici, trilogie, il y a, je crois, si je n'ai pas oublié les termes, il y a un clip au Asala qui a une science-fiction, Asali Yope, et puis aye na Gare du Cœur, au Isabongo featuring na Charlotte Dipanda. Déjà, et bimi lelo, nangonga auto ko sa l'émission, kaka sikonde ntembo et utiko bima. Alors, je vous suggère de rester branché du début à la fin pour comprendre réellement ce qu'on va parler aujourd'hui avec Manik de John. Alors, merci à toutes ces personnes qui sont branchées, connectées, scotchées en ce net moment. J'ai envie aussi de dire un grand merci à Bandeko, tout va soutenir Nabiso, toujours main forte, et puis au bapé sabiso courage il y a aussi la bino musala, et puis bandeko tout batin de la biso moi quelque chose de sorte que tout travailler na bino on se val. Mais là je vais aller dire merci à Daniel Chando le chinois congolais, merci également à maman Emilie Nzembatus Pepele Ambeto, un grand merci à Karine Manessa British mère à Batamignon, Marcelo Duf Noir grand frère propre, il y a Shadrach Mignon Motema Ar la mère des jumeaux, Marcelo Tuf Noir, grand frère Nanga, Aza couple qui toque on a quatre à Irlande, la mère double et Arla, la mère de Jimon, la Pessimino en beauté belé, bon continuer vous allez bien. Et puis Jean-Yves Bikouki, les Boas de Bruxelles. Lelo Toyena, nouvelle Yassika, Fondation Sourire d'Espoir, Fondation Sourire d'Espoir. Il y a Mama Litgar Ngalou. Donc je crois que na Katia Fondation on a eza bongo fondation oyo ekendaka kosala ba geste ya charité na ba orphelinat na ba hôpital, et puis fondation wana eza na but non lucratif eza ta azosala ngo pona lobby a postulé azala député azala sopendeni nezaka bonne foi so que toucher maman ake na orphelinat, ce que touché maman à qui na hôpital, ce que touché maman à qui na banzela même koluka ba fazer, ce que touché maman à qui na ba homme de VR. Fondation Sourire d'Espoir, o ezali bongo ya maman
Litgar Ngalou, ils ont un Instagram nango, ils ont un TikTok nango, na réseaux sociaux na bango. Oh soki bozo un peu ça na ba fête bozala bien, je crois que nzamba ko sunga mama ako sala o ezali bongo descente pour ce fête na bande na biso o bazali bongo ba personne vulnérable. Et alors je crois que to mekampe kolobela marambo belé lelo. Alors chanter ça fongola biso to yamba bongo invité na biso mokola lelo qui est Manick de John déjà à ma gauche elle est là. Bonjour Manick. Bonjour Akangai, bonjour tout le monde. Avant de commencer, je dis merci à mon Dieu pour le souffle de vie. Avant de vieillir, il faut vivre. Très bien. Donc, Tobanda qui n'a eu depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, le 2 décembre. Donc, vraiment, il a renouvelé chaque jour sa grâce dans ma vie, dans ma famille, envers mes enfants, envers mes petits-enfants. Il m'a accordé encore la grâce d'avoir encore une autre bébé qui s'appelle Puesta. Donc la réponse, Puesta. La réponse en espagnol. Okay. La réponse à nos prières, parce qu'on a prié quand on avait perdu. Il nous a remis encore une autre bébé. Merci vraiment à ces dieux-là. Il s'appelle Adonai, le Dieu qui ne faille pas. El Shaddai, il est tout-puissant, les lions de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de la croix, l'homme de Galilée, les ressuscités, ma force, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En passant, je salue mon pasteur Alphonse Kayenga en église Sion. Je salue pasteur de la foi, Radio Message Vie, et je salue tout le monde au batala ngana au batala ngaité ba obalinga ngana ba obalinga ngate. Bon, moi je ne sais pas ngasoli ngate no ba merci Seigneur pour ngape na inaka non tant na sambela kana banzambe limbisa binemi na ngapo ngaipe na sala mambo ba salaka. Alors na répondre mamute me na osali bien ndengo lobike no tina age na nga oyo na mona ba règle c'est que na koti ménopause te ki mukolo bofinga ngeza ya lokuta. Merci vraiment confirmer que na kota ménopause te bon ça ba vidéo na kota ménopause mais bino mo ka yeso confirmer que non na vanda ki non na vandi na taché donc au laxi batu que non âge bo pesa ngeza ka ya lokuta donc je peux na lobi yango parce que yo ko tu na ngoto yo ka soni je peux laxi batu que non je peux avoir des enfants, je peux faire la prostitution comme vous, mais je le fais pas parce que je ne veux pas. Donc ngana ko bota donc nazana na linia bato ba botaka non sona bina bota lelo na bota yo confirmer batu que non na kota ménopause. Alors ménopause obino mo bobambela nga o laxi ke batu to fanda na yo na taché. Donc merci vraiment, merci hein. Merci koyo ngai na yo to a des choses, des personnes différentes. Yo andeke sa mokumba otrena na babar nyonso. Mais ngai malgré bo finga mutaba kwiti na convoi na nga charge na nga na mema ngoka. Tu vois, à ton âge, moi j'étais dans la maison d'un homme. Il me prenait en charge. Na notre engalé le quoi, na notre kebarte. Et on a profité aller sur na moni et on a essayé na sur na moni na ke carnaval na ke mapo. Tango baninga bazosa makamwana, moi j'étais femme au foyer. OK. Na bando sukola couche. Na o lamba pona mobali, na o servi mobali na mesa mobali na nga uta musala répétition aye allié. Na ajo bango ba nango mambo bango ba sanga sango te j'avais un homme chez moi. OK. Na bane ko interdire nga ko bima. So na bima fona senga permission. Non, c'était vieux babia. Nazaki moi c'est alibala. Ata babala nga te mais nazaki marié. Femme au foyer. Femme au foyer na bano telenga lo ko abinote. Siko bino na age wana bo lo bakina bo abami ke bo telengana na niveau. Biso ne photo telengana. Po biso to komi bandeke sans mibali. Bis non de il faut bozana bandako mibali baso abina shaba sombela bino ba jeep nde ba sombela grâce temo bo finga mobali asombele so jeep asika. Na baloli yango bino nde bazozo. Bango bazozo. Bango nde bazozo ko. Merci beaucoup vraiment hein. Yagoreti Louvoizo mami de moi, Chimel Lopez Koulé Kardashian de Poussel na Brésil Rena Zalaka moko morena. Babi chez Djonga. Bourse na biso e na na te gwana ko eza fertilité hein. Bo excusez nga na lobi na eka po ba mo mto finga ba finga nga na menopause. To na bourse na biso. Tirage eza le 11. So za pe na bezo ba ticket obengi manike. Osombi ticket na oyaya.
ou tu as diplôme ozana muto ya ozoya en charge te yaka ko somba ticket yango yo na $5 OK Chypre ko tanga bazui en charge bourse d'études bato batanga bayebi importance ya bourse d'études donc bourse na $5 na yo ozui bourse soki omoni oza pembeni ya ville o bato babarumbu bana babarumba ni okeka na univers officiel ou bien obengi na plus de 143 81 91 25 545 ou bien obengi Manique de John na plus de 143 90 43 16 621 ou bien obengi Chatra Kakangai ou bien obengi kak otalika en Afrique Elengi TV numéro 1 eza na ces émission obengi yango ba ko orienter yo po omona ngai osomba ticket na yo yango yo $5 ozui bourse na yo toza na bourse ya Chypre toza na bourse ya Canada toza na bourse ya Turquie okende kotanga dans de bonnes conditions na $5 okotanga dans de bonnes conditions ya tirage ezali le 11 na Athénée de la Gombe oye otali numéro na yo otali kombo na yo ozwi bourse na yo tombola na biso ngalo bana mama lokuta te donc tombola na biso za falsifié te eza na nombre ya ba bourse eza limité na kotanga ngo awa te mais ya ka ozwa bourse na yo yaka ozwa bourse na somba ticket na $5 ya o mati pepo OK ozwi bourse no ke tanga na ba condition bien lobe bongi famille bongi na $5 ya pamba tentez chance na yo. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Là, on va commencer cette émission. C'est vrai que Manique est déjà anticipé qui n'a et logo R le bel wana na bandeli. Mais Manique très souvent, j'avais prévu cette question avant même Oloba Marambo Oyo. Olobaka ilo moko passé na yo kilelo ya bato belé et ça passé na yo. Donc ça dit que ne bato baluka azana mobile appelé Jeep, azana mobile Star, azana passé na va mobile sombela nga Jeep na ina babe na tambola na Mercedes mon nyonso yebi yango na mobile Star ça la succès makasi na va ndepasser na nga. OK. Kilelo bato baluka kilelo ngeza ki passé na nga donc nzamba salanga déjà grâce makambo baluka lelo nga azwa ngo déjà. Et on a envie ya té. Muna tala omenazala na ngoti. Nazana jua succès ya danger ya somo. Que soit zo tambola bato bimana nzela chokora oleka. On se comprend. Atenta suka, atenta ti anundundu. On se comprend na soit non, na soit chance wana. Ngana moi sina. Mobile Manique. Fimo azana na bonda. On se comprend. Na soit déjà chance wana. O bato ba oluka na ba kisinga azwango na plateau. On se comprend. Ba offranga ngo na plateau sana sala effort. Na soit yango. Oh, qu'on lance na ba musicien na so yango na plateau sans na sala effort. Curieusement na koyi ba bolinga na ndeni na babia bon ngana bana zaki biso zaki et pas vie beaucoup. Babia na quartier la tête en route bon avant que non poto na 1 2 3 ba ça va répétition après yo ke poto machi ba kangi atikali. Ayo ya na V12 tanga yo ya na V12 po déjà tanga zaki na machi ba ndo linganga na ndo lingeti wana ke poto tanga ke poto aye bakangi ayepo tant baké machi ba biatika ki asaki je crois 2 ans après aye ya na machi na V12 tant aye na V12 nde kanda oshwe eza pembeni to komi ko solola ngana babia ezalaka te ke no alinganga mamote to zaka na ba master so aza aye bandale pa Mathieu Bichirera ou bien beti tout monde na bandale pa ba vie na ye pa ba ema bakala aye otamso essence nesili aye pa nanga Manique ndeni nga zaki na telecel ye pa zaki na teso abengi nga ndeni ni koza pale na pale obimite ndumba nga ile kokosi nga na ndako ero muninga na baba no eloko ya mfi eloko e atira ba be pa nga anomona ba masa na ngomona bana baba la menga na ndako na lala pa batute et puis j'étais instruite on se comprend nazaki très instruite nazaki na bagage on se comprend atali sikoyo nazaki fimo ko nazaki na ba qualité ebele yango de poussaka ipana est-ce quoi zaki yanki kasa voilà c'est ça. Très bien, mais si on de question na ngana tuna passer na yo on des a qui sika ya bato belé. Je salue maman Esther Claudia aux États-Unis en tout cas convention les kai bien maman Joël Kabasele merci vraiment nzamba osala miracle mon pasteur Alphonse Kainga na église. Très bien, comme je disais Béni Bivarios l'acteur. Comme je le disais passer na yo ndo expliquer biso za kisika to pe kilelo ya bato belé.
Mais mutumo a tuninga parce que question ils appellent question ngate ya question mutumo a bengaki a tuninga pourquoi maniki alobela passer na mingi c'est que aza sûreté na prison na ye c'est que passer na détruire prison na ye c'est le passé qui fait le présent. OK. Mutumo so bina lobela passer na koka lobela ngote. OK. A kokati. Parce que passé na eza mabe. Ya mon présent na présent na tâtonnement. C'est le passé qui fait le présent. Référence à présent à passé. OK. So le na manique de gens ont ça succès, mais le passé na eza ki bien. Et on na internet pe na mukolo ya ba chroniqueuse nyonso mais na zala makambu koleka bango nyonso na succès ko na tala ma koleka bango na sala analyse koleka ba tutu parce que mon passé était bien, était blanche. OK. Voilà. Passé dans la présent na lelo ponani non pour na présent na je suis libre. Tu es libre sans limite. Sans limite je peux faire ce que je veux. Juste na banga ka nzambe au lieu aux la limite na mbali. Tu peux pas sortir au lieu d'aller s'amuser, tu es là, vous comprendre, vivre selon but ya mutu moko boy na idéologie na ye. Parce que dans tu ton passé vous avez mais dit na présent na ngai naza libre. Dans ton passé vous avez dit que vous avez qui heureuse femme au foyer mais na vivre na idéologie ya mobali. Mais si on vivre na idéologie ya maniqué. Oui, bien que vous avez femme au foyer, ils ont rêvé à basser belé. Ah, ya, ngas qu'on a rêvé quand on attend, on a six côtés. Côté. Surtout na mibali Android. Pardon. Mibali Android. Mibali Android. Na préféré ngana zana moi c'est Android, mais mibali Android. Très bien. C'est R9 l'imbattable de la Chine. Voilà, merci beaucoup Manik de John. On avance dans cette émission. On a une fungulama parenthèse. On a une solution. Balobi li konti protège boubou liondela Willy Mouché Nico Damboka. Nanga fungulama parenthèse wana pour te poser cette question par rapport au monde actuel. Nanga benana bandanango parce que moi ba libale ana valeur te bat ba bolani après une semaine ba kabwani libale za na valeur te. Question nanga benande yango wana. Est-ce que libala lelo libala lelo mariage et ana valeur te. Soki maniki olingango te. Mais je parie fort que tu as une fille que tu souhaiterais. Peut-être bien sûr que oui. Je l'ai déjà fait. Je suis resté avec un homme pendant beaucoup d'années. On se comprend. Moi, si on va péter dans mon sapili, les koufi après une semaine, on a fait 18 ans. Il faut que nous bien. Il faut que mariage au mariage est belé, ça m'a pour la gloire, pour la lokum, pas mon qui va balaki. Mais quelque part, on va avoir une harmonie d'esprit. On se comprend. Pour balana bolingo leki classe. Pour balana il faut y bayaza. Oyeba ke mabala mususu. Ba couple musu ba kabona ka po mobali azo sukola na kati ya salle de bain. Toilette cuve ya toilette ezaka na pe na salle de bain. Moi c'est ayo ki diarrhée à koti à sali toilette solo ya nie wana mobali ya boyi. Ya boyi ya kokite. Pourquoi tu fais ça? Ozo comprendre. Ba vandi na kati ya table baza kolia et c'est que moi ça pété mobali ya siliki pe libale kabwani nango. A péta ki poani nga kokana nga bongote. A salite be libale kabwani ba kabwani pe. O ba ça pe mariage ça pe ba famille doit mais likolo ya gaz. Pona o pété. Ba kabwani. Tala siko ba mabala ningwa. Non, or que biso to eba ke non des aboué na koki pour ça la toilette abo kilinga pe mai. Ah mon normal. C'est ma femme. On se comprend. Na koki pe ko za na ba période na za malade, asuko ilinga pe calé. Ça mon normal, c'est ma femme. On se comprend mais leloté. Mobali comment na kele? Moi c'est comment na kele pas mobali. Mobali obela asumbi moi c'est kolongole niente. Ngana longa na ngaite. Pardon, non comment ça c'est comme Ozomona. Alors non lingate, les non lingate. Très bien. Tchèque, c'est Dicap la merveille et PIB de Oro. Bon amboka to soutenir fondation ya bien abiso et ma meilleure fondation du sal ici. Azo assurer l'obsèque, azo assurer habitation en Europe. Pas de dire la cause que ça on assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo yeli susu, non, les ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nioso ezali, nalisali si assurance. Ndeko na yo vi traitement, ndeko na yo
bakundi na bolamu nyonso to vraiment to soutenir, c'est une bonne idée. Vous avez na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTR le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Emameya aye lisusu fondation lisalisi e na bato bazoloba ke Congo fozala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala pourquoi la Vénézuela na Emameya l'assureur qui assure la diaspora africaine. Le DICAP la merveille pour soutenir fondation lisalisi ya Venabiso et Emameya. Automobile na permis français, permis étranger, nous yanga nango ozwa papier assurance. Fondation lisalisi wana bana ya Congo Emameya. Fondation lisalisi solution pas soki pas nete wapi. Ciao. Donc, Babilo a bon et bon mabala. Mais maniké, lelo sikoyo, tokomi na génération Android, génération iPhone dozolo. Génération iPhone oyo, bato yo babalani basambrasa na main. Moi si azui nini bouteille ya mai boye ameli, apesa mobile ya boye. Poni. O mona za solo. Mais yo bali moi si comme tina mariage, mona za solo. Ozomona, il y a pas la complicité entre l'homme et la femme. Qu'est-ce na mariage? Ti di boso nzambe. Ba misali ba yango balobi avant bo balana boye bana yango fiançailles ezalaka. Beaucoup tena mwasi ba une semaine ma olulie na corpulence. Nzoka ndo evite ke tamso sukali ngani maite. Makambo ebele koma ko yeba na kata ndako. Nous on est mwasi avant d'arana yeba na tongoti 18h après sukoli. Nous on est mwasi azarane propreté. Non, on est mobile, on est attaché parfait, on est sur la mapeka. Moi, c'est beau. Non, on est solo, on est mariage, les gens ne prennent pas le temps de se connaître, mais parce qu'ils sont rapidement dans le mariage, on peut se voilà. Très bien. Moi, c'est la patience, c'est envers mobile, mobile pas la patience, c'est envers moi aussi. Que son âme repose en paix. J'encourage les avant bobana, il faut boyer bana. Ya babia abela ba année. Abela ba temps ebelé. Si à ça sur ménage, j'étais là. Et puis dans ça ba âge, j'avais des vingtaine d'années hein. Pona ozana mutema wana, il faut za moi sur ligne mobile. Ba obala na ba lingani te me ba obala na. Mais le lopé monde dans comment que au bali moisi, il faut se soutenir, il faut se tenir main fort. Mais très précédemment na yamba kio au lobby que yo so bali mobile, so bali mobile au komi pauvre. Donc à taza na ngondenge nini, à toza na ngondenge nini. Obi misate. Te na ba ite que na tsa na ngondenge na obi misate na za pauvre pa na yende as il faut soutenir nga koleka nga. Vous comprenez? Nga na vana na mobile après alinga même na tekate. OK. Papa prend ça ndoni nga même na tekate. Ndoni nga même na kemusate. OK. Andol bananga vana na ndako. Na babi après na nga osamsa. Te yango tana banoli nga bi sikonga no sande na bana o. Ozomona. Ndi na yo samsa internet. Nzamba bénissant na musala internet parce que non je savais rien faire. Moto la kisanga koteka eza mobali na zwaka après babia. Na memanga na ba forêt équatoriale kuna na kina ko lukambongo na kina ko sa ba campagne ba masangu ba ni. Kena ba inongo. Mpo mobali soka lingi mwasi nde awalakisa mwasi nzela ya lukambongo. Très bien. On se comprend. Pour que lukam kotika mwasi asala commerce, il faut confiance ezala. Parce que place asala commerce mibali pe baza. Mobali pe tanga osala. Place asala pe basi pe bazali yango bolingo eza basé na confiance. OK. Ponga nazaki bokota na manabino milwana. Aya ya, awomona bino te. Bobanga te. Ozano goûter laisser. Ngana olongwa place nazate. Ayo tikala za. Na ozalaka wana, ngana ozalaka wana alo mikolo mwasi azana peti na musapime. Azubanga. Mobali nanga zwaki mo. Ya ba okene na okene pamba ya ofesha. Siko assurance on a tout na assurance on a bana bele bana ngotaka mbana lelo ba copain te mais ana sugar daddy. OK. Ana copain te. OK, biso to kola na copain. Aka 18h to vandi to solo linga kuna zaki filmer na bota na 14. Ya ba hôtel makuta na ba balabala ezalaka. Ya ba kwa mabala ba tinel ba petit lo ba sala ngote bango ba sala ba mabala mba moko ya chambre. Ako pesa nzoto mba moko. Très bien. Mokile baby, vraiment Mokile baby. Voilà, on va revenir, on va entrer. Moi sinon na bot moi au moins na mwana nano. Akokisi 18 ans mais asalongo ba 10 ans. Wow.
Moi c'est olongola zemi ya munene ye moko aboti na kati ya chambre azwi pe fœtus akangi ami bimisi pe poche mwana akanga ki abwaki na toilette na. Hey. Mais azana âge nyota 17 ans. Alors ça déjà maman ningwa. Mwana ya 16 ans azokosa mobali kana zemi okana zemi te. Aokosa pas soutira mobali mbongo 16 ans. C'est côté comme na 30 ans comme na lokuta ya ndeni. Je ne juge pas. Non, on peut ça comme exemple parce que lui seul peut juger, lui seul peut condamner. Na olo bakabola na banzela na mabete. Di muninga moto azaka très important na vie. Zua e boma libala ekimisa mobali. Okoza na maloba, même politesse et loko mobali alingate o diminuer. Mobali ataza na mbongo te ko diminuer talinga ba mbali balinga ngote. Kokuta ezabili ko misat mbali balinga te. Zua ya makasi ekimisa mobali. Impolitesse ekimisa mobali. Na infidélité. Mobali so akutwa na mobali na mbetu. Ya tika elibela. Tika elibela. Tika ye penza libela ya libela po ata alobi alimbisi yo lokuta image wani banozonga ye. Mobali mota linga bala ele mwasi na ye. Mobali moko te alinga bala ele mwasi. Wow. Mobali so kutantina mobali mususu ya boya elibela. So zongeli ye okepe na ko nyokwa. Ok nyokwa. Ok nyokwa ma olingo te. Akosa yo penza berne yo ti ozongi pena na kate comme lia na loboko. Après bandi obeta. On a tendance à pousser au pénal suicide. Ça c'est vrai. Très bien. Merci beaucoup pour ces conseils na bande koto balanda biso. Je crois que bazo c'est pela na bandaku et alors man qu'on on va revenir dans la musique mais na cadre on a tout mais un peu kozwa. Bon mais ça n'a plus na banalise ya boye parce que hein moi na na musique et comme ça au lobby na musicien oh yo ngai na komisa fali to koma ba problème so lobby boya bango ba to fali so lobby bon mais ça na to si qu'on mando lobby la plus ba conseil s'il y a pas de gens pour vous conseiller moi je serai là au moins pour vous parler oh azana besoin landa alandi l'essentiel tant nzamba nanga banzambe nga na lobaki na sala ipar nanga. Très bien, voilà. Ça c'est vrai. Voilà, merci beaucoup. Je crois que côté vraiment wana et monsieur Zaki Kitoko et puis bato ba CP na moi ba conseil wana pesi bango mais awa pe na kasa musique to banda na question on a la émission Bosela na Mike Lokamba accompagné avec ndeko na biso moi si wa Utaki Poto Christelle dans ses affaires Vegas azongi Maniki to mona ki le lengi ko nous aki contente de fait que a réintégré Villanova à Zongi et puis voilà sotongi to zonga na mwakala batu po ba kende poto ba ndote kama pango lelo ba fi po ba kende poto ba commencer ba sacrifice oyo to koma obenga ngo ba na ba Dubai wana ba porte à porte ko bimana ba mbwa ba commencer la kindumba ndeko na biso moi si a eu chance Villanova orchestre nae peu importe les sacrifices qu'elle a fait et même na France bipa wapi mboka wana bato bele ba reva ko kendango mais azongi manike bino bozaki na sengo bosepela ki nango ozaki contente des fêtes ezana eloko ebimi hein ezana eloko ebimi elo ebimi na kati wana bato ba lo ba mama si na zazoba bato bazo encourager ba otinde na erreur donc ça dit que na bino pe no ba encourager ki e botinde pe na erreur ya Alonge poto a été encouragé qui était. Elle est venue réparer le mal qu'elle a fait. Elle s'est déchargée de cette karma. Azim Mukanda. Ya. Ma secret na a oyeb sanga te chatouat. Mais lo quoi ça les a bien. Aye ko senga fabrikas pardon pas fabrikas akufa. Aye o réparer ma be ya salaki akimaki azongi na orchestre aye ko sala musala si mukolo ba obenga na ye akei. Pendant sa décision ningwana azazo baté. Ah mayele. Elle sait ce qu'elle fait. Bato biso bato traité ezoba réalité ya à vivre na kati na po azwati avion so nga pas songa la Villanova et bika ye ya tout ça commence spirituellement makambo ya moni na bandoto na ye makambo ya moni na poto kuna réalité ya moni na poto tam abi vie a préféré azala awa kaza na poto balala la ye on qui réponse après ça ozaki wana c'est que aboyi vie wana c'est que moni ke na poto baninga ba vivre vie ya mabe vie et même ba kufa bali ba sara na bango voilà. Peut-être à boy naie, à zongi naie, à mener naie vie naie normal, à Wanzambo, à permettre qu'il y ait quelqu'un, à permettre qu'il soit quelqu'un. Oui, puis bah monsieur Belé, bande on a. Non, pote ya paradis pour na bateau balobake non ndenga zongi awa a mona pote ya pona bango pote ya paradis or que pote ya paradis te pote za ma pasi koleka.
mais manike na mboka oyo yebi pe bato musu bakenda bapoto bazwa ba chance ya okende bapoto oyo ba mizongela et puis bakangama bakutana pe na ba difficulté bakukaka lisusu ata ko voyager te bazanga bakozanga même bambongo ba mapa il y a même de ces musiciens au pe basala bakombo na mboka ayebi ne ndenga kende la poto ayebi nenga kende la poto kasi ba monsieur belé bakende la poto na ndenga bien c'est la musique profane. Il y a une musique chrétienne que tout pour musique qui est pour toi qui et bon musique obi combien de bangana ça na quartier la terre que on a pas que non musicien ou azo voyager ne longa baba comme ne pas batiki qu'on fait que recruter na oh yo ya ondeni tricage la sorcellerie existe la magie existe oso comprendre au doublement existe aka moi la mentionné ti anzongi aebitina zongi. Bon débat to balo ba ke Fabregas a travaillé makasi. Fabregas a travaillé nani pas même pour travailler. Doit travailler kaye. Baba ke merveille azara moi sina a travaillé merveille té. Kenya zonga. Kenya azonga a travaillé. Kaye pe babi a travaillé. Merci Kaba ombalé té. Msum sona bandimi na bango risque rien à rien. Réalité oyo bazongeli bango moka mtu ayebi yango ba oboya ko bango alors ngana ko kota na kati ya penser na bango te pona bimisa oyo eza na kati na bango te. Mais yo zano d'accord ndazongi. Ngana d'accord ndenga zongi po kimaki. Oza vrai envers yo. Po kimaki azongi. Aye ko alléger kama na ye. Manike bati on a place à Christelle. C'est vrai que yo kenda déjà poto. Ndo betela biso masolo, tu es encore si jeune. Trop et alors trop jeune au kindara poto mais lelo so na kepoto na fale na kimate na kokima na okutu na kimate osa kutu ko na kima na kimate ko kima pa mana na kimate ata ko tika na tika la te elo to pota na ba ndeko na nga yango wana na olinga na dans omoni débat auto ana ngona famille na nga ona kepoto na zonga balingi te na tika jamais obie botika bobe bisambongo te lokwa bobuzo ba na ya na ovanda te na age nanga na samusani na ok so bolingi na kena zongi c'est bon ya okende ya ofanda na ya libela na santé discussion za na famille nanga na minute yango. Très bien. Chacun a sa façon de voir les choses. Voilà, merci beaucoup. Là on va kenda poto azongati eken pia na kenda poto azongati mo po ani toke poto azong poto ya paradis mais bango ba mikana na bango baby ta. Maintenant, on a vu Christelle document et baby a commis irrégulier par rapport il y a la clause au bazo qui na maison Schengen et tout ça que tu vas respecter la clause na bango ba ken pia na ba respecter la clause na bango yango isa la ba kinda bazonga réalité ya mutu moko mona age ya Christelle akoya na risque té on comprendre ce qui a yé na modèle ya risque yenda yebi nini en vivre parce que ayebi ba réalité le kanamboka awuti na mboka o ava ke poto ayuta na mboka o ayebi réalité ni amona ba monsieur belé pe ba katana alors tant accueilli place c'est que azu ba précaution ya bien. Très bien, voilà on va aller parler. Je salue Maestro Fabre en passant. Très bien. Voilà, le Maestro Fabre, l'artiste très très talentueux. La monnaie a recruté aveuglément, bêta guitare. En tout cas, Nathalie Vidéoana, félicitations, Maestro Fabre. Ndelo ba répétaras. Ndelo pe ba répétaras. Non, zalawana. Très bien. Tolobela, Makambo o elekaki avant-hier na aéroport international Yandil, na Kinshasa. Maniké Tomoni 52 balando. A tabassé ni à ma corps. Quand ça senga qui bituma na terrain GB. Balondo habitait le quoi to côté aéroport aussi 600 ka parce que ya senga qui bituma na terrain GB. To côté na terrain GB ba invité soki nani. Tant kuta yo sengi mutu bituma tant kuta il faut se préparer au bunda. Et comme ça on habite. Non abamingana na kutema yo mto senga bitumba koleli botika ofinga ko botika yo wana balondo sokoni soko lukie makambo okuta na yo aobeta yo bosala baje na bino bosa wana balondo sokoni wana 52 balondo sokoni soki osenge bitumba aobunda bazaka 2 personnes yena chubu soko senge bitumba place ya okuta no ata na ata liboso afacha opese mbota après tant bobimi abeti yo zaka makatango yo saki video ezali bocha yango te et chanter ça na CPA na montage bacha video nenga zo
Le Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe, prolonger l'avenue de Pin, complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Asengi bituma na terrain ya GB. Loko bakuta na terrain GB, tu bakuta na aéroport ali. Ba bolié. Et bon ko bakuta na terrain GBC ke ba ko boma yo. Alors pourquoi vous insultez les gens? Pourquoi? Mais pas si les zala, bipa iwapi aéroport ezali frontière. Est-ce que dès qu'on a pu sur 52 balondo, à cause de la place nous sous-souté? Est-ce qu'il faut pas coûter à aboulir dans la frontière? Tout soit à fingi autant et belé. Vous comprenez? Tout soit à fingi autant et belé. Sauf que ma fouté matin. Il a mal fait, il a bien fait aussi. Pour la prochaine fois, attends à ce qu'on a bêtise, à père de famille, à un abana, à un abassé qui a alors que citoyen sans cause. Besenganda sala que mission te, besenganda le karana TV. C'est quoi tant et combat besenganda pourquoi? Pourquoi bataille? Alors bala kisi. Et maintenant la batupé barolo ba été Oyo Salemi Ona Fali était au courant de ça parce que il était là pendant voyager ensemble dans le quartier latin. Est victime dans le quartier latin ba de Guinée. Donc ça veut dire que si y a beta guerre, on soit qui déjà code, on soit qui déjà. Et ça code c'était parce que besenganda ata pour ni a code besenganda ta ke mission tant a senga ke nini. A senga ki e battle. A senga ki a senga a tombola ki H de guerre place ba okutana na terrain GB ba le quoi tant terrain GB mon anité nga na habité toko na habité nga na pesa besengande torte bon eza makambo TV mais ko senga mutu bitumba te tango biki obunda na été osoyoka yeta nga finga ki besengande le kaka na YouTube ta finga isi ko ngasko na mituna bete nyama ko finga besengande pourquoi besenganda le kana YouTube te besenganda finga ba te besenganda aza garde corps afali besenganda yemba na micro te sikoyo atusha ki besenganda na plaisir ata yo mosiko besenganda pa mituna mais pichonga na tulika na TVT ngana le kana YouTube te na sala be émission te a tushinga pune na otinda ya tushinga ya so besenganda beta ki te aka maman si pourquoi za mo ba beti mais zobi manette qui fallait autoriser ba manquer confiance et l'homme de respect na anglais wana. Oh, si quand on dit que Kofi Olomide mutaoti nani nyamakora manka fali respect. Parce que vidéo on dirait ça vidéo kala. Les vidéo kala oh sala vidéo on dirait ça oh ba ki obeta 52. Et bon siko vidéo ya kala. Tant ya sala ki ma obata mat. Oh siko ya sali vidéo azo finga fali to sali promotion ya Marti awa azo kota na promotion so bat babi mate azo finga fali to beta musique ya mabe ndenge bla nazo azo finga fali asala ba vocal ya mabe ya nyoso amine oza ko encourager tant ba sala bango likamba te bongo te chata kutika question na ko kena bongo te ko kena bongo na sepelate mais oza ko encourager on va finga ba leader te oza ko encourager parce que ozo kota ba vidéo ozo ba vidéo ya kala donc ya ça ezaki non pas ça affection de fait ezaki makambo akala il fallait que senganda tika mais muto ya finga ki aleka YouTube te aleka nini te ya pas manque de respect ni mwana pourquoi hein ya ba finga bis donc o fingi ngata na kuta na yo ba beti yo e comme yo mani ki abeta ka batu boy mani ki abeta bat na bana na makambo yango mais tant yo zo finga nga ozo ba te nga na za ba jaguar noir
Moi na nga linga to finga nga. Pour koka attention mon bal, il faut ba obunda. On se comprend. Il faut ba obunda. Bozo finga batuka toa. Siko comme bon ba beti yo. On se comprend. Yo sengi mutu bitumba oyebi ko bunda te. Oh. Mutu ngo pe yo so finga aleka YouTube. Te so zakata mission to ba te sama kamna so TV e kendaka bongo ko ko sima mutu na nzoto te. Bo ete kendaka bongo. Mais wana mutu be senga na leka na YouTube te. Asa mutu media te. Biso na so bata media to finga to ba sama kamna so YouTube e kendaka. Bo siko be senga na mutu media ta finga ki e pourquoi? Hein? Mais ton mona Maniké. Le Kardashian de Bruxelles, hein, je te salue en passant. Bon anniversaire à ma copine Néline Tsango. Hein, muninga na ngaya bo mwana Néline Tsango na Kimbondo wana ya Tsango Nelly. Bon anniversaire à toi. Hein, que du bonheur pour toi. Je salue Yonkatuku l'ingénieur Motona Nzambe Mosakoli. Je salue tous mes fans na Bino fort. Merci beaucoup. Très bien. Maniké ton mona na aéroport ya Kenya. Kofi Olomide a saboté danseuse nae a betarai sabo. Aéroport qui n'a pas payé sanction ou il en a été na kati ya Kinshasa. Mais tout le monde peut na internet bazolo baki azo mérité bakangaye azo mérité sanction parce que dans ces zones Kofi a finga Kofi Olomide Kofi Olomide beta ki ka pona pamba. Mais yé a finga besengande. C'est pas la même chose. Mais ça service migratoire ils ont la carte frontière. Wana finga ki on a fini qui tika opesa wana zo ko pesa nini nyama ko ba raison te na opesa ba raison te na zo apporter le wana to sote question ma ndengo okena ngo imatsa mafuta wana za ko encourager ba finga biso ya bien te donc yo za ko encourager ba finga na encourager te jamais je comme na suka te tika na des questions. Moi, que vous voulez nous encourager. Alors qu'il nous a apporté. Moi, non, je suis contre. Non, doit contrater parce que sous ça la tolu ka place que no ba lobi ba to na ba solo ba tamba finga be senganda muta mediate. Tant ya senga ke bitumba be sengande azam ta mediate. Be senganda mission ta danseur ta ngelote. A maître. Tant yo senge lobi ne bongo a linga la sa ki maître na epo. A linga te ba to diminuer. C'est ça. Oh. Je suis contre parfaitement contre les et on contre des personnes donc la question s'il te plaît. Voilà, on va déplorer ba acte au ezali à ma finga ba acte à ma finga tozo déplorer on a notre sac d'émission de télé chaque jour et alors je pourrais jamais vouloir ko kotisa na bato ba lingaka ba ma finga mais nous déplorons aussi que mambo ya bitumba ya ko betaka ezape kitoko te. Moutoua Fingio, Moutoua Lobi, non, Mabé, qui n'est n'a acquis des droits. Je ne suis pas en train de juger non plus Bess Condé Balondo parce que Tomoni, moi, Makamango, Ezo Kende, bien té. Alors, Maniké, à la lieu où vont les choses, Tomona qui koto yo, Bata Ferre, Baromo Lukaba Kangsa, Bata Fali. Bata Fali, pe Baromo Lukaba Kangsa, Bata Ferre. Pour preuve, Tomona qui Alex, oh, passe à analyse, n'a pas qu'un piana. Qui a lobby qui Bata Ferre, Baromo poursuivre, Baromo Lukae, ba menacer, voire même que Baromo Landeti Nabutu. Ba menacer koto pe kuna moko ba ta faire le bogard de la presse bazolu qui savait pas ba ta fali ba plainte déjà et ça contré mais na tuna pona bangote mais na tuna à la lire où vont ces choses à la lire où vont ces réalités to c'est respecté mutna mutana na vie privée na oya ofingi ngai ozo finga nga mutaba kwiti ngato fingi nga na vie privée nanga na vie privée nanga délire nanga eza délire nanga publier na yonga modèle so finga nonga droguer nenge nyonso mais l'essentiel na ba makama yele koleka yo on se comprendre nyo mutu na mutu azana na délire na ye mais bino boya na bani ko finga bo finga ba insanité tam tala mwana na mamu na période kainga na nzela azopesa ngo exemple or que ozangelo ko finga nga soulard tu vois les gens qui prennent beaucoup de bière ba drama l'été pour servir comme un maille. Comme ça, cerveau en gin. Et ça, là, on n'a pas cité. Pour nous, les na maïle musique, on a moins le quoi était. Tant que finga on a évité que non. Tant que finga manique, manique on la légère. Est-ce que Jonathan on la légère? Est-ce que maman Kobuna Jonathan? Bon, moi, je vais demander la race. Vous comprenez? Est-ce que ngata no ba mama danseuse na tanki ya rappelle danseuse na iba place abinate na mona video abinate abinela wapi na iba to na bina pa we na mona yeta ke nata voyage ata ya ba Congo na mona te ngana ibi na ngai danseuse te voilà très bien
Voilà, merci beaucoup Maniké. Tu comme on a vu sur la souka. Ok. On a mis vraiment la souka. Je crois que Batouba Landio est belé Lelo. Alors, on a passage dans haut. Lelo Batouba retenir nini. Batouba retenir kaka que non. Yeba tango so luka makambo. Il faut eba nini aussi. Santan so luka bitama. Il faut eba nini obana. Nga finga na nga nengo dingi. Kanga nga photo publier ngai. Eko sans effet. Luka ne mutaka nanga. Très bien, merci beaucoup, voilà. Chers amis internautes. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était là Manique de John Maniké. C'était elle, mon invitée d'aujourd'hui. Nous l'avions posé beaucoup de questions concernant les histoires de la vie humaine. De tout le monde a bandé qu'on a vu sur Bakotambola, Nakatia Mukila Kinshasa, Bakotambola, Nakatia Mukili, et surtout Nakatia Mboga, Nakatia Kinshasa, Nakatia Congo, Nakatia Mondo, et puis partout dans le monde. Le Lenyekan Marambo Kotambola, bandé qu'on a vu sur Bassi, Bazoé Valère, Yakibo. Moi si na bangote bazoy ba valeur ya mobilité bazoy ba valeur ya libala te apena mibani mususu ba ba rater le lenye kan yakozwa soin ya balonga ni na bango ya basi na bango topé ya kozluka kosunga bandeko na bango de sorte que harmonie d'amour ezala cheval ezala na katia ya love mais biso awa Tokomi na biso na soka, je crois que Bolandi Maniké. Ngana sengi merci na bandeko tout au Bolandi biso vraiment du début à la fin. Un grand merci à Marcelo Duf Noir, grand frère propre à la mère des jumeaux. Merci à Dani Chando le chinois congolais. Merci à maman Emilie Nzemba. Il y a tous Pépélé en Betolo. Un grand merci également à Jean Ibikou qui les bois de Bruxelles et à Sylvie Bakaji. Na Pessio Bambo Tebele et puis bandeko tout. Balandi Bisson Afrique et la télévision. Encore une fois, joyeux anniversaire à mon ami Joyce Dako. Profite au max, qui mon Dieu te bénisse. Et puis on va chuter avec cette fondation Sourire d'Espoir. Fondation Sourire d'Espoir. Non, Koseka ya Elikia. Dans Tozo Bandia été. En décembre, oyo, maman Litgar Ngalou. Na espoir oya chabiso na kati ya fondation ka ko sala descente akosala boye sur ce soko zape mutu ya bonne foi oza mutu soutenir ka ba œuvre ya charité to ko contacter bongo fondation Sourire d'Espoir soko zata na mwasa ki aloso soko zata na moyo loko moko boye loingi popesa na kati ya fondation Sourire d'Espoir to ko sunga yo to ko kende ko tikela yo biloko. Parce que Fondation Sourire d'Espoir peut jouer un rôle. Mourir qui moi na musala ya bato amité mamalamu au bazalaka na posa ko sunga bato. Alors na pesi bongo mama Litgar Ngalou Mbote Bambote Belé bi pas union surtout au côté la biso na Fondation Sourire d'Espoir na pesi mino Mbote. Ça n'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine. Nous vous disons bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.